Bonjour chers amis internautes de DMTV, bonjour à vous encore une fois. Comme vous le savez, Kinshasa vibre, Kinshasa bouge. Nous sommes en plein préparatif de fêtes de fin d'année et de début d'année 2017. Et pour ces fêtes, je profite de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à mes deux petites chéries, Joconde et Likia, à ma mignonne Marie-Noël Junior et Gladys Boloka, à Jean-Jean Bendo, mes meilleurs vœux à Vonvon et Sendjila, mes meilleurs vœux à toute la capitale de Kinshasa. Meilleurs vœux à Ariska Songo et à toute la population congolaise. Comme je le disais, Kinshasa bouge, Kinshasa vibre déjà dans le préparatif des fêtes de fin d'année et de début d'année. Les Lotorotambola Mouké pour poser certaines questions concernant Makambo Etali, fête à bonne année, la fête à Noël. Toro Lukato Tuna, moi quelques personnes, Bapesabiso Bavina Bango, comment se passent ces préparatifs parce que apparemment Kinshasa bouge, mais Kinshasa ils ont bougé Tenetibane et les Kaki. Donc je vous invite à suivre les avis de certaines personnes et je vous invite aussi à commenter sur la page, à nous écrire aussi concernant ces fêtes de Noël et de bonne année. Bonjour papa. Bonjour. Tony Toye en pleine période ya fête neka toyebi. Comment préparatif na mpanzi na ezo les kanene? Bon, na mupanzi na biso to bunda bunda kaka po selon ndenge mboka ngozo kembele vente eza vraiment du top of matière. Ba nyonso ba préférer vomi baza na biloko na ndako ke baza na bambongo na maboko pona ko aider batu quoi. Da ba mo ke ba biloko pe mati mwa mingi. Mais na mupanzi na biso to bunda kaka na bike nzamba osala biso grâce au lekana ngo bien. Et par rapport à l'année passée, aux hommes année passée, Zaki Malam, année où ils bien, qu'on fait en haut et les canines. Et par rapport à l'année passée les gars, tout vraiment, moi, mon boulot m'a cassé vraiment. Année passée, il y a mieux que année. Pendant la période de fête, il y a des gens qui ont ah, tu es mini soso. Est-ce que pas la bino pèse à la cana soso il y a ma bonne année na Noël? Soso c'est comme on a subi le côté. Na cananet on a grave. Le logo on normal. Donc à tout lieu on soso te au vivre cac. De tout moment on a besoin normal. Et on temps et les canango. Ils ont le côté. Soso on ma gravité. Ok, question souka, il paraîtrait que période à ma fête à ma balle à peso koufa. Est-ce que c'est solo? Ah bon, on a marié, on a coûté le lot moi bon côté. Bon, ma balle c'est juste une façon de parler dans ma relation misusu. Mingi bazo kabwana po, il faut mèche pour la maman est obligée moi et lamba sika, kawane komeliote. Te kana on komelingate mais moi on a raison. Et ça la m'a bien sûr, ça la même on komelingate. Nous comme nous avons pas les autres cabons la femme moi c'est moi mèche bah me souviens la moment comment Lucas na moi garçon moi mi balé mi ça tout ouais bien on repère sa mèche on repère c'est la main mais n'a quand on est comme nous ngati. OK, merci. Bonjour maman. Tous en pleine période de fête, depuis que déjà dans mon micro RDC Kinshasa et bouge à rappeler n'ingana déjà. Et tout nous va m'panzi na va préparatif les canines. Bon préparatif les canaux moi m'ké ça va pour ça dépend aussi possibilité les formaté comme tel n'engé zalelaka et tout le monde a que ma coquille vraiment à kosomba biloko comme tel vraiment et aussi même si on est tout à la maison tout le monde vente ça moi loin à rolala. OK, si concernant ma camarade fête est-ce que et il y a rappelé que pour la période de la fête vous avez biloko moi reliement spécial au bolambara na invité. Ah oui, ezalaka parce que na banda kunyonso ezalaka na ba famille nyonso ezalaka. OK. Et ban amitié vous pouvez ça on peut ba cadeau. Oui, to peut ça ka soki possibilité ezali. So possibilité ezali moi na azana droit kozwa cadeau pour mériter quand même.
et ezalaka pe sengo po mwana aza quand même na bomo ekosepelisa aza na esengo po mpe aza na complexe na baninga mosusu te. Ok, et concernant rumeur ou ezoleka que ba jeune ou baza en couple mikolo ndembo ezomona na te ba biloko eza te bazokabwana, est-ce que eza solo? Oui, eza ma solo bazokabwana, mais eza sikoyo ezotala ça dépend ya ndenge ya raisonnement ya mwasi ndenge mpe ya raisonnement mobali. Po soki yo oboyo ya na mobali na mpona bafeti bon temps feti koleka po eza yango eloko ezalaka mpona kaka jour moko yoki mpe koleka nango ntango eleka ebobosa nango esenga bosala makambo mosusu. Donc lelo oyo eloko ezopesa biso mpasi yango wana, donc mwasi soki alati te azomona comme si indire fin du monde, mais conseil na opesa na basi eza fin du monde te. Mobali so ayebisi yo ke eza te, il faut comprendre ye po ntango yo ozoforce ntango akende koyiba bafilme balakisi ye ke ayibi, donc yo mpe mwasi akosepela yango te. Ezalaka même soni ya ye mwasi, soni ya famille ya mobali na soni ya famille ya mwasi. Ok, merci beaucoup papa. Merci. Bonjour papa. Oui, tout ça déjà dans le mois de décembre, en plein préparatif, il y a la fête. Tony to est à la maison en haut, préparatif et les canets, ni vente pas dans les années. Vraiment merci pour la parole, vraiment comme ça dans le sens que ndenge vraiment d'habitude la bonne année va fête pour la fin de l'année ndenge évolue à Kalamboga na biso, et cette fois-ci vraiment ma vente n'est pas tellement de Zalara Kala, et puis bien moko boye bi conjoncture en mboka mais toujours qui est vraiment na rolo ba ke ndenge ya tekeli vraiment na ndenge ya isombeli ndenge tantu na rolo ba lisusu ezamuna ndenge Zalara Kala te. Ok, je crois que papa okozana bana ndaku, est-ce que pendant ma période de fête au peut sanga ba on peut ba cadeau aux obligés sont ba bilamba sika? Si bien sûr, on est à droit à bana tout devoir à parents qu'il faut au ça la besoin à bana pour que bana peut pas se préparer comme la fin de l'année. Faut moi pour l'eau moi il en bas à bana n'est à la caramel. Cette année vraiment en tant que parent, moi j'ai 5 filles, en tant que parent vraiment nous avons la possibilité vraiment et ça pénalité à pour s'appeler au ça la n'est à la rabane et poulet na les lots de tout ça. Ba koko songo eza dû na nini? Koko songo eza dû ya conjoncture ya mboka, vraiment mbongo zuma na te, et puis ba dollar ko mata tout le temps, et puis biso ba tout ofite ya banda ko do ibaka dollar sur mati et pas nous a devoir pour bâtisse donc otika na nini vraiment dépasse l'inflation. Pour na ba fête bozana pas mon spécial, ils ont bilo mo bolinga mingi olia. Et pas spécial na fête net na fin de l'année partout et ba na ngo ba rolia moi soso moi ni metolia quand même chaque jour mais n'engza que na fin de l'année les a que ba sala moi prépare familial OK tolia moi soso biso to bugota soso moi pondu biso so familial des arraisanga raté bon ata to latité ata bana ba latité mais kolia comme ngola sika on est obligatoire soit parents tout ça devoir que tolia na bana na ba famille ensemble moi mon poids. Ok, merci papa. Où tu le bac? Moi, soso dans soso ils ont moi luxe la kin toni pour la fête. Mais non, ce c'est Alex te pour nous bien évangélique pour lire chaque jour, mais na la fête tu as to volian tabac, to volian gomme mais oui bimbo kana biso za na biloko moko ekota ka susu de ndenge za kala on réparer comme moi soso moi ni idée te comment lire en famille ensemble. Ok, merci. Est-ce que vous avez un message pour Nabakonzamboka concernant l'année où Penzani va faire tes les bien TV? Bon, moi message est que non, biso singi la paix pour Namboka et puis sous ces amis biso ba parents bana baza kotanga et puis sous ces que moi haute ya prix ya babilo ko fait kita to senga kita et puis osa dollar pe likolo. C'est que moi dollar ils sont à niveau mais ça la vraiment 90 ça la 6 ans donc tu changes ça et le retour ça va pas Zamboka kaka yango. OK, merci. Bonjour papa. Bonjour.
tomoni to sala cirage mais tous ont impression concernant la période de fête neni musali zo leka bien mbongo ekota malamu. Ah mais na âge na ngai na bilona lobana na chauffeur mais kongona biso na ndizo tambola mbongo zo mona na te oza kamne boyo mwana muke boyo na ba drogue père boyo langa ko sala musala na vanda na pale bilona zuli bala bimaka obima banda tongo ti 16h tantôt 1500 tantôt 1000 fois ba calculer belé na mutu na âge na ngabe ba kolesa nga na pale mais kolatsa na pale te yango na kamwa ba continue biso mboka balingini ni pona mboka bango bana na bango batanga na États-Unis partout mais biso na Congo to souffrir pona ni. Donc ce qui veut dire que pour nous ba préparatifs ya fête isolé comme bien makasi ele comme bien mama pour ne to sa boye quand même bino moko na kimia te wana eloko bo bule na mutema to na kimia te to lia normal mais makanisi zaka na mutu batu nyoso waloba le 19 to bien te to na kimia te mama. Ok, tu as vu que la période de la fête, moi et là-bas, c'est qu'ils ont tu as sombi déjà là-bas. Bon, dans la préparation, on a sombi nanti, mais là, on somba. Ok, bon, la période de la fête, tu as vu que moi, je n'ai pas spécial les alarmes, moi, sous ces ans, et pas un bino payé ça. Il vous a la maman. Il vous a la bonne zamba, son avis, c'est ça là. Ok, merci. Merci. Mbote papa. Mbote maman. Tomoni na terrasse nao, oza tenancier, tonito eba na terrasse nao apo toza na bana toyebi ke mingi ezalaka chaud. Toyeba ndenge nini na période de fête avant tezoleka bien ba client bazebele. Ah maman, na période de fête nasi bozomona bino mo espace tala bakiti. Ngai mo na zawa tala libumu bana tongo na liete. Donc otegeza te donc mobulu en tout cas. Tozokoka te. Bon ça biso no loso ko kita, suso ko kita, muso ko kita mais jusque là loko zate. Tozoyeba te soki tosuka ti wapi. Bana misat naza na bango na ta mona na sombile la mbati nazoyeba te. Problème ngeza nini? Bakonza mboka ba bano ko style so citation mboka oyo président de la république mo konzi to ta mutema akosunga biso te donc message déjà sous maman on a za na yangwana. Bon, moi, rumeur, moi, résultat, maman, mingi, que à Kin pendant la période de Norvège, donc pendant la période de la fête, kaka, bah, ma balle, mingi, coup, pour rapport, consommer la matière, est-ce qu'ils ont bon, bah, rumeur, ils ont un rango, t'es à la razalaka. Et les bosses, les Zalandais, ils ont un rumeur, les Zalandais, ils ont un marabiso. Et mi balé, bah, si, bah, ils ont un marabiso pour la nini, bon, biso, mi balé, tous ont un salaté. C'est quand on a un peu ça, moi, si moi, ça dépend de pas mobile. Si on a un sala, moi, si pas relata, moi, si pas relia, moi, alors, maman, rumeur, zala, et vous allez. C'est ça, difficulté, aux anangos, maman. Il y a moins de anangos. Si on a un sala, moi, si pas relata, moi, na relata, donc, moi, rumeur, zala. Exacté. Barimere zala bilobalo baba tozolia te tozomela te mokonza mboka zo bana biso loko te gouverneur mokonza dobe loko zate mama donc tozokoka te pasi ça. Siko conseil nini opesa na ba jeune fille na bana o bazosa mobulu na ndako mama sombi te po chérie sombi te. Bon conseil ezaki na opesa na bando na biso abasi et surtout biso mibali ne tozomonisa ne basi pasi parce que bon minga kolobeza te topesi bonga kageno batambola malamu batika bilobaloba donc asuki wana mama. Tolingi toyeba tomoni maman za vendeuse tolingi toyeba ndenge nini vente eza bapréparatif na ndako ezoleka ndenge mikolo vente nde pele ezalaki eza susu te mpo biloko emati mbongo eza te biloko ezomona te bambula ebebisi biloko mwa mpe makambo na ndako evanse eza te mwa mpe bana bazwa biloko ya nini eza te mpo mbongo eza te buzu eza te. Donc, ce qui veut dire que par rapport à l'année passée, na bané les gars qui vendent il y a année pour la fin de l'année, ça m'a bête, ça moi malin. Ma bé ma casse ma bé, quand les gars auto les gars qui année auto les canets qui ça va oh pensa moi écarté. Est-ce que au Kansi va faire les gars bien pensa?
bafete yango la yeso ekoleka nango ekopase nango bien le moto bange eza te yeso azobondela biso etumba. Ok, en parlant de l'église, dans l'église, pour la préparatif de la fête, vous avez des manifestations, des journées, organiser des biloko. Ah, en église, nous avons ma bonne délicat. Et pendant que semaine et tout les cas, au côté deuxième semaine où tu as papier, c'est facile. Ok maman, d'habitude tu as vu que moi colia moi spécial les arana Noël na bonne année. Est-ce qu'année ou ekozala? Année la zomona. Vous y pendez zate. Passe. Bon, au sein ani na bakonza mboka. Imoka sale, imoka nzamba bundaka. Angola yesuka. Oye monani ata pondo, ata madeso kaka. Isabilien. Je pense bien maman le but aux enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles, nandenge ote karomo na batebele. Rumeur mo réseau tambolé le but que en Congo na période la fête nyonso mabale kabwana. Est-ce que c'est solo? Mabale kabwana nene. Balobi ke o sombi pantalon te moi ça lingi kabelo mobali azo somba te maman azo sombela mwana elamba te dans ezo créer ba problème à casse. Wane zande bango soki nga zo luka nanga nditi boye sene zimukie bana nga ba kolata nga mo pese zo mukie na kolata na kene ka poso ka sene loko te ake yiba mbongo za ngo te soka zuite azui ça va zuite kumisa okanzambe bo sima nango pete zwaka. Conseil nini opesa ba jeune fille bazo kabwana ba fiancé na ba chérie na bango ko karaza mbongo osombele kabelo te. Voilà, ne mutu na olobate ngala terre ya ngai na mukio ngala zozwa. Nazo lesta bino na bozolata soki ezangi sima mikolo bokolata. Bambongo yibite azula ke on position nini. Akopesa ye po lata kaka kabelo nini kabelo ata sima mikolo to lata kako ele kaka te fete bele kaka ngoto mikolo ni sto liaka to mela to lata taka po fete kaka eza fete munene fo kaka mwana sepela kata mukie fo saka tu mwana zwa kaka lata asepela to la liveye to le to ngotani to ke bakangi ma photo na bango to kumisi kaka ni sto pesa boko ya Yesu. Ok, merci maman. Mbote papa. Mbote. Deux ans en pleine préparative à la fête à Noël, il y a bonne année. Nous préparatifs les canines. Est-ce qu'il y a une différence ces années passées l'année? Différence, ils ont ma cache pendant. Année où ils ont mon accueil passé, même que fêter, la évité ce qui te fêter pendant bien. Parce qu'ils ont mon apache qui m'a caché au nègre. Bon, concernant depuis que période de la fête, est-ce que pour nous, c'est obligatoire est-ce que c'est obligatoire au sommet là-bas à Bilamba? Mais ils n'ont pas chez ma casse pendant pour nous sommet la moine et là-bas parce que la maman ils ont mon tête. Hein? Au royaume au sala. Na bambola yote ko lega donc au royaume au sala au ko joa même ba 10 000 ba 15 000 ba 20 000 ce que ça na chance per jour muso pe ozozo ba 30 000 mais je crois que comment oya ga musala ozozo 2 000 2500 ozana ilongo ya bana na ndako ba okolesa bango ndengini bon oyo ko ken ko sumbila pe ko bilamba yango oyo ya kolele zo mona te bon ya ko sumbila bango bilamba ko jula ngo wapi siko papa na maramnyo sezo le kaboelo nini rosenga na bakonza mboka pona ebonga tati to koma les 25 to les premiers to sepela mais
tozosenga ifo bafuta bato parce que mboka etambolaka na mbongo soki mbongo ezomona na maboko ya bato te alors mboka ekotambola nini bato bakofete na nini ifo mbongo ezala papa eza lelo mosusu na ngina tuna eza na rumeur moko ezocourir mikolo mingi na kini bayebisi ngaka na période ya fête na Kinshasa awa bajeune mingi oyo bazalaka en couple bakabwanaka est ce que eza ya solo mingi ekabwanaka ko ezalaka ya solo ko donc eloko ekabulaka bango nini ezaka bambongo wana ekopesa mwasi akende kosomba biloko na ye po alata alors mbongo eza te ala libala wana efo epanzana kaka ezalaka nango ezalaka mingi mpenza eza lokuta te eza mpenza nde solo mpenza est-ce que na culture na biso na Congo mpe topesaka mpe bakado na bato tolingaka bana bandeko soki oza na possibilité na yo donc bapesaka me mingi mpenza te bapesaka mpenza conseil nini okopesa na bajeune oyo bazokabwana na mibali na bango bana oyo bazocreye bamatata na ndako likolo ya bilamba conseil nini tokopesa bango bazalaka na passion parce que vie ya mwana mobali donc soka nango eyebanaka te lelo yo omoni eketi non aza na ye na bamoye te tika topanza na ye lobi omoni angindi lisusu ale wana yo okomi kotia liso motema na yo kete balamu bozongana na ye alors eza nde mabe il faut kozala na passion ke non aza kaka tipi na ngai amour epe ya mwasi na mobali ezalaka mpona bambongo te mpona molato mpe te ezalaka nde soki nzambe aponaki bino kete bokozala na ye kaka il faut kokozala na ye mpe kaka ezalaka mpona bambongo te mpona bilatu kolata te. Ok, merci papa. Papa, comment on en est? Comment on a mboka eza mbesi ya mokristo eza Sylvain. Mbesi Sylvain. Na moto nyonso to ya pays na biso mwasi na ngai na bana na ngai na peso bango mbote ebele. Na ba bonne fête. Na ba bonne fête. Yaya, oza bien? Comment on est? Annie, yebisanga toza na période ya ba fête na décembre boye. Ba osombelo elamba. Ya solo? Bon, on va préparatif les cas bien. Les cas bien. On y est une fête au bas son belonetini. Bah, jouer quand. À mon linga, on sera la mini. Au lieu de soso. Au linga, on mini. Bonjour Yaya, comment tu t'appelles? Je m'appelle Darshan. Darshan, tu vas bien? Oui. Dis-moi un peu, on est pendant les fêtes de Noël et de bonne année. Par rapport à l'année passée, comment ça se passe pour toi? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Ça se passe bien pour toi? On t'a déjà acheté les habits, on a déjà acheté les cadeaux à manger? Oui. Ok. Comment on a? Kevin. Et puis, tu as déjà un préparatif à fête à Noël. Est-ce que tu vas le bilamba? Il y a Noël et la bonne année. Il y a solo. On va se mettre déjà. On va se mettre le bilamba. Il y a Spider-Man. Il y a Superman. Au CP, il m'a cassé. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Benny. Tu t'appelles qui? Benny. Benny, dis-moi un peu comment se passe ces préparatifs de fête chez vous à la maison, l'ambiance, ça se passe comment? Ça se passe bien. Très bien, vraiment. Oui. On a déjà acheté les vêtements, à manger, les décorations. Non, on n'a pas d'abord acheté. On n'a pas encore acheté. Oui. Et les parents ne se plaignent pas qu'il n'y a pas d'argent, tu ne les as pas obligés de t'acheter les vêtements. Oui. On va m'acheter. On va t'acheter. Oui. Ok, d'accord. Binement bauti kolanda bomoni batu ndenge balobi bozi bavu ya batu nyonso concernant ba préparative ya fête de fin d'année 2016 na début d'année 2017. Mingi bana balobi que non papa a déjà acheté les vêtements bana balobi baza déjà ya sepela main binement bomoni ba mikolo nde ba déclarer
Une période de fête, mais eza ndenge bane eleka kité. Apparemment balobi mon ezomona na te, ba mbongo eza bloqué, dollar eza toujours ya komata, vente bata boutique babi ba vente eza muke dans eza vraiment pas si po ba misuba koka ko sepelisa bana na bango comme d'habitude, il faut acheter les vêtements, faut moi soso ezala mais ba misuba lobi ane eza moi koko soso ke ezala te to ebite ta misuba rolia pondu. Mais ezala mutu musupe ba ebisinga to ebite ba fête na moni on est na Congo photo ba sa 13e mois pour 12e mois eza mabe makasi na moni on est ba reporter na wana bonne année pour na biso pour mpia ke eza makasi donc to ebite soto sa nini biso to za pouvoir t'aimer on s'adresse à vous ba konzamboka en tout cas chercher au moins une solution pour na Congo peut to ko fêter bien fin d'année 2016 Noël les ala malamu. En tout cas, régler un peu la situation du pays. Tony Kabiso na Congo a appelé to fêter bonne année, ba fête à Noël pe les kamalamu. Un conseil pe na opé ça pe na bana mikie. Binomo bomo na conjoncture en mboka neni mboka eza mikolo. Faut pas coller là, ko ganga, ko sala makelele po na elamba donc elamba eza na ngelo te. Oui, c'est bien de s'habiller, être propre mais ce n'est pas obligatoire pour l'attaquer elamba sika. Rosa elamba no mo akala kuna tu nettoies et puis tu t'habilles. Un habit ne peut pas jeune fille bozo boma mama bala, bozo silika, bozo soana, bozo bunda na banzela likola mèche, likola sapato ya dina, c'est pas trop bon donc c'est pas vraiment trop responsable. Beaucoup lit déjà, il faut comprendre un peu les choses. Un grand merci et meilleur vœu à Maman Moski la Sonégène, Maman Christine Kundo, Anne-Marie Kundo, Cécile Kundo, Roger Loponda, Gino de Mukwata, Dodi Lobsen. Un grand merci et meilleur vœu à toute ta famille, meilleur vœu à toute la population congolaise, en espérant que ces fêtes se passeront très bien. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. C'était Christelle Boloka pour DMTV. People in the house.